ben retourne à première dame look. Lilo la première dame look toko sokola suki hein kabelo toujours sokola ngo lelo parce que bato basali la plante bino mon boyebi suki soki au planté en après 3-4 semaines et banda déjà coupé ça solo. Alors soko eba ete ke ba sokola ka plante ou bien ba sokola mutu ceux qui même ozana plante na vidéo ya lelo vraiment écoutez ya yo comment est-ce que oko bandozwa soin ya suki nao surtout vraiment suki hein comment oko bando sokola ngo pona ko éviter ba milungi ko éviter ba pellicule ko éviter ba poso ba ko gratter ba mikusa pamba peut-être yeba quitter ki ba sokola suki non l'axamno technique rapide parce que on a l'axamno makambo live eza makambo ngamo ko na salaka yango na ka ko partager on a bino soki yo po yeba quitter ou bien soki yo po sepeli nango comme ça une fois oko ko appliquer yango voilà on sala ko sepeli na vidéo partager on a muninga na o ayeba epeteki ba sokola kasuki hein parce que a mingi première dame look maman a commis star ya papa toujours la saka ba bilo amiki ming na la femme congolaise ming na lingala hein ba sœur na nyons tout hein vraiment communauté congolaise mon bana pesi bino mbote même ming to sokola suki peut-être ozana mobali nao ozana na mbetu hein ozana copain nao petit ami nao n'importe qui ce que plante ça fait des semaines déjà donc comme kota 3 semaines milungi hein au sokoli mutute tout c'est ça la kasolo alors pour na ko éviter ba odeur mo boko tia parfum na nzoto mais soki mutu nao suki nao ezolumba solo na naza sûr que même mobile nao akoko bando complain ako discuter yango na vidéo otuzo ekola na bino ndenge nini basokola ka mutu même soki ozana plante continue ko la vidéo oko découvrir rebelle. Voilà justement après avoir encore réalisé que suki na yo nde ezolumba solo mais ozala qui vraiment sûreté ah est-ce que zanzoto na ngam ezolumba ou bien est-ce que suki pe elumbara solo oui suki elumbaka solo après quelque temps il y a ko planter yango viba mutoki viba boena boy vraiment au raisonner ti olobi première dame look maman comme star ya papa alaksa ki vidéo moko comment est-ce que basokola plante nzoka pe basokola ka plante ya kabelo soki déjà au planté yango nga naebaki nanga vraiment te mais depuis na après na en tout cas lelo eza jour nazo meka voilà na kolaksa bino ndenge nini basala ka soki 1 minute to banda wana osili kosala mopanzi ou bien basala ki yo plante ya katikati ou n'importe côté nini ezalaki il faut ko séparer yango séparer nanu suki na yo naturel contre basuki oyo ya ba plante okanyango lizita après wana oye ko banda kosa sko procédure ya lavage mais hôtel lobi mama nanga suki yango mazita boy kotiana no mai te ata shampoing te faut ko peigner suki oluki brosse na yo ya plante o peigner kabelo wana vraiment bien peigner yango ya pressé o ko regretter après tant ko kota mai peigner yango ya bien o kozala vraiment na esengo. Justement prise avoir ko peigner suki na yo pona ko sala ngo test il faut ko kotsa misapi boyo mona soki ezokota ezobima ça veut dire que peigner bien soko peigner ngo bien titan o kotsa ngo mai et sala bamazita après avoir ko peigner o séparer ngo en deux parties partie ya liboso na partie mbale parce que soko za plante belé na mutu o banjo tiango ka shampoing ba mon bon au sombrier ou séparer ngo en deux pour vraiment mutu na yo mombe kota shampoing alors ezala propre séparer yango à 3 ou bien à 4 ou bien tika ngo ke belé ou wana problème na ngate ou bengi voisin na ako aider mais ana ming na première dame look maman comme star à papa to séparer yango en deux au look élastique ou bien look n'importe quoi au kangi yango mais o ko raison la ko peigner ya se wana pour justement ozala sûr que ekoti produit bien ekoti peigne bien.
après wana tango séparé oyo kozwa siko kisi na oyo ya suki nga nazwaki shampoing na ngai eza nango markete ezaka oyo nasalelaka vraiment eza pe publicité te nga nasala na nga babiloko vraiment ezaka passion oyo kobanda kotia yango na cuir chevelu bien na poso ya nzoto poso ya mutu na yo obandi kotia kisi shampoing kisi ya suki ozotia yango bien ofungoli okotisi kote nde batongaki plante côté batiaki yo plante nde vraiment ozolanda kaka bamindelo wana ozotia produit ozotia nani shampoing na ngai nazosalela yango eza à base ya bafruit eza vraiment mélange ya bafruit moko exotique ezalaka na solo moko ya très bien olingi mpenza après mosala oyo résultat ezala remarqué mutu na yo ezala propre en même temps suki na yo edégazaka solo moko ya bien soki oza moto ya motema bien motema pete suki na yo fo ezala propre mutu na yo fo ezala propre nzoto na yo fo ezala propre nyonso na yo fo ezala propre na boyo otie parfum na nzoto même apeka na o solo suki na o solo o ba pellicule o ba mikusa pamba na mutu parce que o sokolaka plante na yo te mais lelo vraiment na banza vidéo efongoli yo miso moni ozolanda kaka ba manzita ou bien ozolanda côté ba suki bakangaki yo otie kisi ya kobondela te tia yango neti eza ya yo moko soki omo defaki ya voisin wana tia yango mwa likolo po o garder relation mais soki eza ya yo moko osala économie po nini alors que olingi kobongisa nzoto na yo olingi kobongisa mutu na yo eza propre yango nga nazosupa yango neti na filme na defaki yango te na bosani na defaki ya te na defaki te na sumbaki yango na mbongo nanga ozofongola partout j'espère ozomona koluka te soki otiki kote mosusu voisin na yo aya kosala wango wana osepela te voilà justement j'espère que bozo comprendre koto fo otiaki suki na okangaki ya maboko na suki olekisi ka likolo voilà même mingi otiango partout ozo masser ozotiango ozo masser suki na yo bien kotiana nu produit na plante te ozo traiter eza technique numéro 1 cuir chevelure poso ya mutu ozonika soko nika bien te anga mkona okuta no na nzela na konika o plata na katikati ya nzela sino kioka solo olapa voilà après avoir kosala bozwi élastique ozwi n'importe quoi osali yango chignon noani n'importe quoi okangi yango lizita bien après olati kitambala ou bien olati n'importe quel eloko oyo moni ki okozala nango et garder suki na yo bamusu balata sachet bamusu n'importe quoi okangi na mutu juste pour produire quota 15 minutes plus tard je vais revenir pour laver mes cheveux. 15 minutes plus tard oye ko revenir pour na kosukula yango. Voilà alors avant kobanda kosukola mutu siko tellement que plante yango moko ekotaki shampoing te obandi kotia siko yango na maboko osali ko séparer yango pour soko bio tia yango nyonso mba moko esala o kilo ozotia yango vraiment séparer on a ba section ata 4 ou bien 5 otia produit ozobongisa voilà je souffre nazo souffrir parce que au même moment nazo sa vidéo au même moment na osukola mutu yango bomona mais otie vraiment plante et côté vraiment produit net bomoni na photo oyo après oyo ko sala ngo mutu mobimba juste ozo masser sala ngo ming na pokwa makama boy ming ba samedi makama boy ming weekend ozwi temps na yo liki muninga mo abenga bando lexolo temps bo bando sula na ba lika mobile like mobile bo sula na ba phone ezara na ngo solo tala te ozo tonga muninga non ko tonga muninga suki salite zwara temps na yo moko pona ba soin na yo moko et après avoir kosala boy bomoni plante na nga ndenge siko ekoti produit ekoti shampoing ekokoma mwa kilo tango osala boy siko bongisi ozonika yango tango mona ke partout ekoti bomoni soki na bandaki kaka kotia yango produit partout
tumba moko lingo sanga kilo neti boye sali déjà kilo makasi comme ça kilo yango wana technique o ya mibale eza juste après avoir traité déjà cuir chevelure après wana kotika ngo bongo te parce que tant otiaka plante oyaka kotia ngo ba spray opakola suki yango biloko ebele ba huile et tout ça et komaka vraiment saleté nika plante na yo zwa ton na yo bien nayebi ata peut-être omona ke na oloba boye mais je sais pourquoi est-ce que j'ai dit ça tout sérieux na banza bozo comprendre sokoli mutu nao après wana tokota douche. Tango bando tia mai na mutu okosentir degré ya salité na suki ndenge kobima bomoni mayo ezokita na salle de bain voilà bomoni couleur nango ça veut dire que ba mi pepe nyonso ya ba rond-point ngaba mi pepe nyonso ya ba o Paris o mi pepa Londres ba mi pepa salité ekanga nga nyonso na suki yango wana nazo bebisa yango ale bima na mutu nanga ashaka bala shokoba koseka te yaya me ba mipepe nyonso ya mikusa mipepe pellicule na benganyo na bafu kota bima. Voilà, juste pour na sekisa mais la salité ndenge ebimaka wana alors il faut qu'on salote mai si okomona vraiment mai ekomi propre ozo sokola suki si tango omona vraiment mai ekomi mai propre ça veut dire que salité nyonso kena bisika bikauki voilà ndenge omoni wana esalinga vraiment bien esalinga bien makasi tango namoni ke nakomi na suka après naye kozwa nini esui na nga na bandi opangusa yango nalakisa bino suki yango ndenge esali propre po après vala puis botala na kati ya mutu na nga vraiment ndenge ebimi kitoko makasi neti na film bomoni vraiment okomi mutu moko propre mutu na eza soin ata okine na bureau koluka musala suki na okata mbaoki yango solo bandimi mbama CV na oki solo pema eza ya kitoko mais yo soko za suki salité mi Tali yo otoza 2016 Adrienne première dame maman comme star à papa toujours na souci à kolakisa bino comment ko éviter ba pellicule comment ko éviter mikusa comment ko zwa soin ya suki no soko sisi ko sokola suki na shampoing alors okoya ko zwa sikoyo deuxièmement oye ko zwa oyo et à kana shampoing conditioner na ebite na lingala ou bien en anglais sur babenga yango nini yango peka à base de fruits eza peka a combo moko yango nde na eko salela. Voilà justement tellement que vidéo les cas qui moulai na yaki kozwa na sokoli mutu nanga na conditioner wana kakande na salaki na shampoing na yeko sokola après na yeko kozwa na sokoli yango na mai elongwe nyonso tout nde na yeko lata esui nanga boye na salaka boye soki na silisi après na yeko kausa mais na yaka kokende mingi siko ko sala ko sokola elongi nangai. Voilà enfin esui ndimina kangango après na ki kosukulelung parce que nde bomona nga nazaki na maquillage ma siko na eko silisa makamnyo sezaki temps ya konika elongi nanga kusala routine nanga ya chaque jour nazwa vraiment occasion te ya kolakisa bino nde nasaka routine mais na mokolo na soirée ou pe na filmaki ndenge ni na sokola kelongi nanga ndenge na se demakiaka ndenge na nika kelongi avant na lala vidéo na ekozala valable soki otali vidéo okobosa te kotala continuité ya vidéo ndenge nini okozwa idée comment se démaquiller ba produit ya bien bomona nde vraiment elongi yango ebimba mo peto wapi kitoko peta ozoki olala oza vraiment bientôt ki kokausa suki nanu po vidéo oyo ya kobongisa elongi tokoa kozongela yango na ba édition oyo koya nzambe soka prêter biso vie.
Voilà, siko bomoni différence. Tant on a sali boye, tellement qu'il na peignaki qui suki nanga avant na banda kotia yango mai ou bien ba produit mususu ko sécher eza très facile. Suki ekokanga mamazita te, bomoni apozi peigne ya madusu mineno bien peigne ya minoko mineno bien you know peigne kaya bondo omona obandi ko peigner suki yango likolo nanu. Si tant ozo sa boye malembe tie koki okauka omona ke boye suki na yo ekotikalaka jamais kokanga mazita ezala bien pe okoperdre basuki ebele te ke suki banda kokatana na procédure oyo ya kosukola mutu. Soki omoni video oyo ya prendre ba technique wana ya miki soki omoni mpenza osepeli na video oyo obosana te kopartager yango parce que partager mes vidéos en tout cas c'est gratuit. Partager bomoni na eloko nyonso ozosala nyonso na linga kosala boye na osala nanga mo aventure po ezala vraiment ennuyante parce que bino boyebi babiloka boye zwaka temps okoko bomela mpe 2 ou 3 heures du temps. Voilà suki ndenge esalinga propre suki ekauki bien mazite ezalaki te donc naye kosilisa par kopeni yango na peigne oyo na bandaki nango na ebandeli yango wana ekomi nanga ntina suka kaka ndenge yo mpo bandenga na ebandeli peigne yango mpe baninga na ebandeli yo po komi nanga ntina suka peigne mpe ekomi nanga ntina non ba première dame boumela po soki boyebeli bino bokozala mobulu toumelaka ensemble na bino parce que mutu propre première dame maman akomi star ya papa na kati ya ndaku. On a vraiment la vidéo où il en plus ce côté a mis au yékoli apprendre en plus partager vidéo parce que partager toutes mes vidéos bah post n'angani tout vraiment première dame nous maman comme star ya papa et zaranango gratuit et qu'on partage on a baninga na et ça on a problème té en next time il peut sokola mutu na soko sokoli mutu net bwina sokoli mutu na sokoli elongi na la robe de nuit na sokoli déjà tant on a ko matana mbetu vraiment na na sali ba shampoing moko ya ba à base ya ba fruit suki na ngai komi solo kitoko bino mo boye tanti nyonso to ebiki kabelo elumba solo kabelo plus mutu na yo plus mulungi soko sali nango déjà 1 mois je vais dire bombe pour te ça voilà na uti sokola mutu na sokoli tant na zoki na mbetu na olala bien pe na rolota bien na olota ka mama komi star à papa parce que voilà extrait ya le lendemain nango ntango na sila ekobongama propriété neti na film wana tokutani à la prochaine nzambe nanga amona yo partager vidéo oyo ekosalanga bien bye bye.